Dernièrement président bête Didier Masela. Tala, au moins bati ba ngolo makambwana. Baba makambwana musika la banini. Pe mena wera yoloba. Ye pena ye Blaise Boula funga mnoko pe mena wera bête pena kitoko. Blaise Boula naza bongo. Devant wera. A bête kitoko mutamuta osimbate. Ata mettre osimbate. Na bana hot. Bala ba makambwana na ba TV puis nga sali bongo. Ye ba ke mikolo côté le roi de la forêt ça ko sata ba 6 mois ndoki mano mona na te. Bozala ka reconnaissance ngana sepela na te émission mo papa Chéra zolo ba ke non soki wera te mena zwa diplôme te wera mta changa fort pour na zwa diplôme. Ba bolingo ba reconnaissance wana ngoto linga. Papa Chéra lo ba bongo. Oh, so na ko sa ba vidéo ezali. Ba vidéo ezali. Abi soki wera te menga lo na zwa diplôme te. Pourtant kata na kali boso nga ratira ma wera ebisi ezongela. Apesa ke conseil oui. Blaise Boula leki wera na koyamba pourquoi bozo ya YouTube lelo bolinga bo sala makambo yo. Lokola batu ba te remarquer bino avant. Soto tie wenge bande banda Blaise Boula na nzembo nini leki banzembo wera wacha na wenge te za koyemba te toke malembe kasi te toke malembe tozoke nazo kende zela malembe tozo kende nzembo nini Blaise Boula acha na wenge leki ya wera to ye vocal nini Blaise Boula yemba na wenge we leki ba vocal wera acha na wenge vraiment ngongo mais petit apprendre Kamulangu we, kamulangu we, kamulangu. Kamulangu we. Oda tikanga na nzemba. Sadami sana tikanga na mama. Ba faut apprendre tikala. Wera ke ina po chanteur na yaka sali makamne danger mo kile ningana. Ye grand chanteur asalani. Ya ko yema na wera. Ese na kata wenge to banda ko tele mana podium na mona dana nzembo wera na Blaise Boula likolo. Ah? Bata wa kota. Oh, wera na stade. Ba grand chanteur comme to yemba bache nzembo akaskito. Tout le monde a yembi tant que comme kaka ata ba fin wera yemba vocal na te jour Amadou Dia ba robimisa album ba ni ba image wana. Bo comprendre qui est wera. Papa chéri mo aganga tant qu'assisi vocal na papa il ta mali kini mo mapona ta sera de la forêt. Tant que le roi des forêts ata ba fin stade mo bimbe tellement. Likambo ya Weranson na Blaise Boula. Bino boko tonde. Comme tu peux voir la raison, tu as fait aller solo, Wera et mo na Blaise Boula. S'arranger dans le miable. Soka zaki na nenga famille to ngato kota te ba solo na nenga famille. Mais le quoi na on a TV, na on a nenga musique. Kasi so ta musique photo kota. Bon la musique za rafa ba biso ke ba kota te. O za ma musique te. Musique bon sokode za kanini. Ah? Sokode za école. Complexe scolaire. Kasi za ma musique. Vidéo musique. Kasi ba lobati. Wera azwa double Cora na azwa. Na za na double Cora na kata ni na azwa Cora. Na kata wenge wande bazaka bango nyonso. Na leki wera na bakora. Na leki wera na ba trophée nde bazawa na wenge mo. Problème ezane nini? Wera azane na biloko wana mais wera azolinga ndekaka afaze bandeko na ye. Bato ba utana ne na tonga pasi. Wera azana biloko belé wana mais azozala ingrat envers bandeko na ye pourquoi? Omoni ba te belé lelo na famille so muninga zui. Soki azozwa te alingaka le msubo banani bozwi ya mutu ya ndeko na ye wana to ya frère na ye ekoma lokola ya ye yango monaka jalousie ekotaka mingi wera na temps okipe makambo te wera na temps le Blaise Boula mbongo te ye kutu nde aza na baproblème oyo eza ke lelo bafamille wana soki lelo bazwi batindeli convocation toko risque mpe Blaise Boula kota makala eza na deux mingongo bato bandaka kozela na kati ya wenge c'est jibe na wera bo Blaise Boula donc neti kaka ke ayembi ka musicien bato zeleta yemba na wenge te koyamba benaka non so bayoki voix oyo basanti ke wenge yembi des personnes gars wera na JB c'est tout so to koya mukie voix susu bande ko luka ko maintenir lisusu na wenge pour comprendre que wenge yembi c'est Alain Pela bango bazaki batungo bando tia bonga ya kazala mais yo mto za danger pour nous bande ko yemba plus que wera te na kati pour kera wera na kati ya wenge 4x4 wera te kera o senti batu tout baza satisfait. Mungonga wera na baker nyonso yokana. Bozulu ngako micha danger le lopo to kabwani ese Blaise Boula. Po batebele ku tule mususu soke zaki wera tena makamba wenge oyo ndenge salama ke ngeza la ka deux personnes ka ndenge bango bakoma ko zwam. Mais le roi de la forêt bete to benga bango. Babenga bango. Yoko ndima ndenge manda ko finga ba wera na ba jiba ko benga yona. Na émission na ezaki critique ya makasi ne zaka shibe yemoka lo ya leka bina ndima ka kuteke bako benganga wela mutema wera wera mtayokela bango ma wela bango ma to benga bango baya bazwa ne fils quelque chose baza pe na ba famille baza wera da mutu maka to fingiye ya zong saka mabete ako kipe na nini asali carrière ko leka yo azwa la ko leka yo
ana ba trophée koleka yo na kati ya wenge bomande bazana wenge na azana ba trophée koleka yo hein na wenge bomande bazana 4x4 na azana ba trophée koleka yo bata ba bo répondre à question ya. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idologie.tv. David Wembe, Nazo Pesara, Maramondeng, Zalaraponem, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, Sarabino, Ango, Nabetarino, Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka Oyo. Donc, Masola, Balabala, toujours. Donc, Atabo Moni, décor et chanté. Atabo Moni, Toza, place, Nini, et Zaraga. Masolo balabala. Merci beaucoup, n'est-ce pas, ça qui toko oyo bayambi masolo balabala lelo. Donc David Wembe lelo toza bongo na Marte. Na roi 14 na coin karawana chez Platanzanza. Soko na poussa olia bien. Yaka pa Platanzanza. Boyebi awa espace oyo ezalaka bato baliaka ba Thompson na minene, bato baliaka ba pêche ya minene, mbisi ya mai penda oyo wuti na mai pe na océan. Donc les lobes na tous pas Platanzanza cadre kitoko place au fanda ya kimia place au mon pépé à l'aise et ça pas Platanzanza a maquiller les alaraté a mato les alaraté a vena oye au koto meli aux a très à l'aise. Donc boya rapenda pas Platanzanza na roi 14 bokozala des cités. Donc l'actualité nous oblige à remettre à tout continent toujours les solos il y a bana wenge clan wenge donc 4x4 bango moko ba mikolo. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça déjà ko panzana na minute do wenge na minute e panzani. Donc to sambela to ebite amanu jabir soga o sa sus ndenge ni pas zongi sa bango pona minute wenge benda e panzani. Donc to za bongo na adisha les sénateurs na masolo balabala to sola na ye mbutu oyo eza ko se passer entre Weranson na Blaise Boula, Weranson na Jibem Piana batum subazo loba Adolphe P à côté Marambango, donc oui, Ratiralika y est moko comme d'hab. A dit c'est le sénateur Boitard. Ouais, Boitard de David Wembe. Bonne santé. Ouais, qui m'y a n'endenga morote donc il n'endenga orchestre na biso batu 2 minutes baza pepele pour na rozela au piso mokil mobimbezo sekisa batu so ba dika que tout se paye ici ba tout le monde azo seka. Donc il a profité na pesa ba morote na bino tout ba na toi maison mère quoi. Dans la minute ko pesa moto comme morote. Ba morote na bango tout ba na toi maison mère. Ah mais quand on peut donc moi bien terre tout se paye ici bas bon. Tu veux pas dire avant, tu comprends que tout se paye ici bas et comment mon an. Boton ndeni. Hein? Tout se paye ici. C'est ici bas. Ah. Yo ngombo baliboko. Té. Hein? Tout se paye ici bas tu chebo, mais yo ngombo belango liboko zo kende. A dit je le sentais noir toujours. Na idée ni lelo. Non, nazo profiter na pesa na mes condoléances na famille Bokundu. Donc nazo kene matanga et pas mon groupe nanga ponga na sanga groupe oyo esungaka batu. De toi na groupe oyo to sangana ka to chaka moi o mukenza mba pesi biso moi 1-1 to kenda kotala baninga na hôpital to kenda kotala baningo bazana ba problème. Donc lelo sikoyo moko ya Adem na ngai akufeli koko. Tu omoni leo na nanga na mwindu na kiko tala bandeko bazana pasi. Na bagina le kanana masola balabala après na côté la bango wana quoi. A dit c'est le sénateur to fandi boye ça brille. Donc motezo pelagaka mais total batu ndenge bazoloba comme si masolo ya Weranson na Blaise Boula batu na ba commentaire bazo condamner mingi Weranson c'est là yo zomona ngondeni batu bazo pesa Blaise Boula raison bazoloba Weranson aza mutema mabe bon Wembe na kolo beloko moko batu misusu ba jijara moto na musika le roi de la forêt Simon Nzembo wana ko jija moto na musika ezali mabe approcher pembeni ozo comprendre donc Nzembo na le roi de la forêt si déjà imbango batebele bazo ba vérité ya makambo to ozo comprendre ba wera baza batu moko déjà baza déjà vaincu na musique ouais mais vérité makambo oyo Blaise Boula yango salo bien bon wera lembongo yango neza vérité a déjà le sénateur Blaise Boula passe na minute ezanini posa na ezalaki le roi de la forêt kota na buzoba na ye hein pourtant ba pesa ke charge ya Sokoda Blaise Boula lié ba mbongo ya batu na nenga mukete Blaise Boula za na ba problème ti ozomona azoleka na ba TV na koleka na ba TV na za lokwa azo senga pardon indirectement
Blaise Boula ndozo la TV bongo. Voilà. Donc ndenge azana problème na famille Luambo, papa na biso Luambo, so na bi Luambo na manquer respect. Na papa na biso Luambo manquer di paix à son âme. Asala bango ni. Tozo ke Malembe David. Azana problème na famille ya papa na biso Taboulay. Azana problème na famille ya papa na biso Madilu système. Azana problème na do ba famille ebele. Wana ka Blaise Boula. Bambongo na bango ebibaka na Sokodam tazo yango Blaise Boula. Donc aza sous forme ya bato ezaka batio mukonzi basoda o bakufa ba veuve ba ko zo bambongo me yo zo bimisa mbongo wana bakomona bango ozolia ba salaire na bango. Wana Blaise Boula. Blaise Boula. Ozo comprendre si ko tanga koma kike. Yo kanga e David. Donc ba koma kike ba fanda. Ba sala réunion pa moni ke makambo zo tambola bien te ba famille muso zo ya kolela mbongo. Il fallait ki ba voter mutu mususu na partout ezalaka bongo so mutu ba tie esika wana zo tambosa bien te fa ba changer. So Blaise Boula posa na ezaki nini? Il fallait ki voix ya were kota na busalité na ye. Il fallait ki wera acha eka maboko. OK, wera kuta zo bomele makampo nenga zana kalate ba okanga ye. Hein? Kalate ba okanga Blaise Boula ba okanga Blaise Boula na kisha. Donc ceux qui a devoir ba mbongo ya batute, ouais ba Blaise Boula ça na problème sérieux ba okanga ye. Vous comprenez? Donc batebele lelo bazomona wera mabe na makambo. Ya ye na TV à lobby. Siko soke za ke lelo wera pesi chance pour alingana ne ko leka na TV te. Apesi chance lelo aleka na TV pour a expliquer makambo wana bato bakozala desi. Déjà to ke malé. Ozobeta ba blo moko moyen to l'exango boetela masola balabala. Donc na minute onde bato ba otala yo adresse les sénateurs ozoloba ke Blaise Boula aye ko devancer buzoba na ye. Donc ye ndenga zolia bato mbongo to ndenga lia bato mbongo. Voilà. Aye ko loba ke oui wera nde muta zolia bato mbongo. Wera zolia mbongo te donc wera nde faika kota na buzoba na ye. Pour ye azo regretter ndenge ni yo kitabi ke bato balongoli ye wana wera pas avec du nombre na groupe wana. Non wera za du nombre te za ke bazo voter. Ba cheveni o kalongo ba cheboyi. Batali ke veni o kalongo aza papa akokumbela makambo ya kozana souci ya batu. Na ba mama o lem batikala ba veuve ba mama o ba na misusu batikala ba ofele ba papa na bango batika ba œuvre o ezake atane fils ke mukie bazwa na chaque fin du mois mais siko batali ni ba pesa charge wana na papa na biso nyoka longo monde batiki vena biso nyoka longo siko Blaise Boula lingi wera kota na buzoba na ye a voter ye da vote wana to batika ye a continuer ka kolera bambonga batu non bambonga ngo pozula batu zo salelo côté jusqu'à présent na Gishasa oza na camion bientôt oza na ndako bien parce que ozo pour ani ko faire souffrir baninga o bazana procès ba mbongo lem so ezaki ba tokolo banini ezalaki ba biloko ba tata na bango na ba mama na bango basalaka lelo ba profiter pena ba bien wana pona nini te siko mutabongo David tokotela ye kaka Adesha ozana ba preuve penda que Blaise Boula na zabongo azolia mbongo ya Franco ceux qui va permettre biso na osenga image émission to sala après wana to chango omona nde ba mama bazoya kolela na Sokoda omona famille ya papa na biso Franco omona famille ya papa na biso Taboulay omona famille ba marque tab ba hotel émission na ngano etala maka ba marque tab ba hotel so na lo ba makambo lokuta ba le ka ba gate o ko se Blaise Boula makambo biso ko ta papa na biso to zo rambongo ba marque tab ba hotel ba tutu ba famille papa na biso Madilu ba hotel donc ba tutu ba zo tala so ke za ke ngana zo ko se la Blaise Boula makambo bato na baleka babité biso makambo wato yebi yango te Blaise Boula ça na ba problème très sérieux donc alingi a sujar o biso ba na portugais donc abebisa kombo ya wenge wana na esika ba chaki tant ba chaki bango no so ba accepter ka zala wana tant ba boyi c'est ko zo tambusa mabe comment fait-il yo esika zo tambusa mabe bato balingo kaka balingaka yo zala wana wani David aza mutu na mais place ba che David ana mawa batute ba wera biloko musuba ki pango te pour le nzambe a salani na pesa bango moi étoile oyo esunga vi na bango. Mais ce que bango baza bato yo na musique asali azweli yango l'arte donc soka zu espace moko boy akozana mawaya batute akolelisa pena batu Blaise Boula zwa mbongo na musique te azwa l'arte bo Blaise Boula azwa na musique te yo mona etaka kena mikili ka ba wera mbabisa ezonga tanga azwa mikili kena na meka pondération 8 wana ba epesi contrat pour tout banda kena ne libelete ba musicien tout ba koma na bango bata ba masom so ba koma ba mo cha ba couleur ye moko na nuti le ba sala na poto sikoyo azako se comparer na wera. Non, Blaise Boula se comparé na wera te. Aye kaka ko déclarer que wera son na zolia mbongo. Place na to bongisa na no. Blaise Boula ye ko se comparé na wera te. Wera olia mbongo te. Ya zolela nde wera nda côté lié te. Wera olia mbongo te mbongo ni. Wera olia mbongo net nini. Wera na plus de 50 palais na kata Kinshasa. Et puis ba foutela ngo chaque fin du mois. Zato le roi biso na ngolo futi 6 mois après zeli sur 6 mois te. Wera na kata Kinshasa ta na 50 palais. Eza que so afani na isa kona émission le kaki na fana na mampata. Na monike mampata obima me. Mutazole la mampata zela bat bazo afuta ba monga ndako.
mais mère azobwakisa ngo naza pressé nazobima na makambo fona sala mère pardon oyebi nga na liaka place wana fo bato na bafuta la mponga nazwa yanga so wera afandaka boya misusu 50 personnes bayofuta mbongo ndako ana palenti ya ba 7 niveau na Gombe tout le monde ayebi siko wakela ndate Blaise Bula kolia ndeti mbonga nini bato bayaka na komba wera tellement bato tu bakomaka wera melaka bato ayebi ke soki na tiel makambo mbongo na komba wera akoyoka ngomba la moko wera sali boye wera ko bayebi ke za kopa wera wera na mbongo wera na mbongo te wera za wera za bien na mbongo kondima na lochocho na ebisa yo wera sola bien na ebisa yo David yo zo mona kilo ya mutu grandeur ya mutu ya place mutu azwa $10,000 okomozwa sa ndeti leo pena nebi yo ebit avant na lelo to sala idéologie TV abiso oyo sala o David oyebaka lelo tant que lelo to bandaka na ba chaîne ezaka ya bato ndoko mona contribution ya wera soko sel na wera émission yebisanga combien d'abonnés bande ko gagner vous comprenez donc wera za mutu ya ko bakisela mutu implice mais lokola batamo kili batambola bien te balingi ko bebisa kombo ya wera soki amone loko moko tie côté côté ngama ayema yo ko exposer pas bika na kombo wera ko za na facilité bato ba yo ka mingi donc monde bato bele ba bebisa kombo wera mais wera ça na problème na batute wera problème mutu te wera fungola mutu porte wera soit tele place na bo petit na ngayo sala awa mingi bele le wera sunga bangata ba likarate ba ozong sa merci wana ozo comprendre donc nzamba limbisa bango po bato bele kutule mususu soki ezaki wera tena makamba wenge oyo ndenge salama ke ngeza la ka 2 personnes ka ndenge bango ba komaya ko zwama mais le roi de la forêt bete to benga bango babenga bango yo kondima ndenge manda ndako finga ba wera na ba jiba ko benga yo wana na be mission na ezaki critique ya makasi ne zaka shibe yemoka lo ya leka mina ndima ka kuteke ba ko benga nga wela mutema wera wera mtayokela bango mawa to benga bango baya bazwa ne fils quelque chose baza pe na ba famille ba wera za mutu maka to fingi ye ya zongi saka mabete ako kipe na nini asali carrière ko leka yo azwa la ko leka yo ana ba trophée ko leka yo na kati ya wenge mo mande bazana wenge na azana ba trophée ko leka wera na wenge mo mande bazana 84 na azana ba trophée ko leka wera bata ba bo répondre à question ya kasi ba lobati wera azwa double Cora na azwa ngo na azana double Cora na kati ni na azwa Cora na kati ya wenge wande bazaka bango nyonso na leki wera na ba Cora na leki wera na ba trophée nde bazawa na wenge mo problème ezane nini wera azane na biloko wana mais wera azolinga ndekaka afaze bandeko na ye bato ba utana ne na tonga pasi wera azana biloko bele wana mais azozala ingrat envers bandeko na ye pourquoi omoni bato bele lelo na famille soki moninga zwi soki azozwa te alingaka le misu banani bozwi ya mutu ya ndeko na ye wana to ya frère na ye ekoma lokola ya ye yango monaka jalousie ekotaka mingi wera na temps okipe makambo te wera na temps olia Blaise Bula mbongo te ye kutu nde aza na baproblème oyo eza ke lelo bafamille wana soki lelo bazwi batindeli convocation toko riske mpe Blaise Bula kota makala aza na baproblème David yo oza mutu nga na yebi ke olandela makambo fort benga bakoyebisa yo koregrete makambo Blaise Bula asali bato na sokoda alie bato bambongo na façon moko ya impossible okondima te donc aza na mawa te awata penake no mosusu veve madilu nde tala kaka héritier tala makambo héritier auti kosala héritier auti koyemba nzembu kuta atie katikati te atie kaka ndambu ya nzembu ya papa na biso madilu système akie kotala mama na ye amemi mbongo amemi nini mais yo ozo préféré mutu aza pauvre mama bongo olia susu bambongo ezake nde ezobima tokende kotala mama totikele mbongo na ye to batinda bato bazwa mbongo na bango yo ozolia bambongo wana moza na posa lisusu bato bapuye yo batya opwa alo bavérité mpo oyo azokosa makambo mosusu azoloba eza ya kokosa to akolobaka mbala moko te mpo ayebike bakotyangoka te fona tyango mwa mungwa mpo bato bakoremarke mbala moko c'est pas possible eza kitoko te ce n'est pas bien adi c'est le sénateur mais na minute o makambo yango ekomi compliqué Blaise Bula bimi na TV alobi wera mutu aolia mbongo adresse le sénateur oye okomisi yango susu ke Blaise Bula nde mutu aliaka bato bambongo ya sokoda sikoyo bato bandima nani donc Blaise Bula makambo ya soko loba na ezaki ya kokosa biso sikoyo nga na oyo tozalaka na biso na ngola David mais nayebi ke yo oza na relation molai benga bandeko no mosusu bajournaliste bameka nano koéclaircir yo makambo na oloba soki nazokosa Blaise Bula kenda frappe bato na kati ya sokoda yo mema frappe na kati ya sokoda eza kitoko te eza mutu folia na place batie oyo toboyi te folia mais ezala mpe na mawa ya bato baveve wana baza wana mutu abandi ofanda na poto atiki poto aye ofanda na kini bon epuis na poto ndenge aza na ti lelo ndenge aza ndeti boye azalaka ndenge mwa akei asali mwa mosala ndenge mwa bafuti ye so wera kosala te ese wera na niveau wera kosala ya wera kosala ye asudaka na poto abukaka bamire banini na poto wana Blaise Bula mosala nasalaka na poto namona kozoyamba bato noyambaka moko azoba ko Blaise Bula aleki wera na koyemba
Blaise Boula leki wera na koyemba pourquoi bozo YouTube lelo bolinga bosala makambo yo lokola batu ba te remarquer bino avant soto tie wenge bande banda Blaise Boula na nzembo nini leki banzembo wera wacha na wenge te za koyemba te toke malembe kasi te toke malembe tozoke nazo kende zela malembe tozokende nzembo nini Blaise Boula acha na wenge leki ya wera to ye vocal nini Blaise Boula yemba na wenge o leki ba vocal wera acha na wenge tant que ye grand chanteur aleki wera vocal nini o etikala lelo so ba beti ya wenge na o ba beti ya wera o etele misaka batu ye ko grand chanteur balongwe grand chanteur bakabwani wera ke ina fo chanteur na yaka sali makamne danger mokile ningana ye grand chanteur asalani ya ko yema na wera ese na kata wenge to banda ko telema na podium na mona dana nzembo wera na Blaise Boula likolo tena tuni te ton pena concert ebeta mana wenge 4x4 ena nzembo ni omona ke wera za na Blaise Boula mta Blaise Boula ka likolo wera a occuper banzembo bon bazaki ba soda mulongo wera telana matanan bon ba soda mulongo ti ya soda mulongo pa wera bande ko yemisa Blaise Boula wala baza ba soda mulongo ya wera ba soda mulongo oyo bani do na wenge Blaise Boula zaki na micro te papa soki na no jibe mo kazana reconnaissant ke wera na digem na sela mba recruter bon siko Blaise Boula soki na no jibe azaka reconnaissant ke wera na digem na sela mba recruter na kata wenge muta kilo nanu azon lima bon siko Blaise Boula wa azane pepele soda mulongo na te mena na 4x4 Blaise Boula so benge soda mulongo te yebisanga ka nde babenga bango na madu jabi Blaise Boula na wera bazo mbongo ndenge moko omoni nde bafanda kana na mesa wana ezaka mascara jibe na wera basinya contrat na ndenge na bango babenga bango pena mulongo baopesa bango donc ameka ko tchaka na wera te po asa niveau ya wera te atchaka na wera te mais Blaise Boula pa yembaka ayembaka na bola ngai bata babala na kota la kana bazoyaka koleka na bemission awa boyebaka makambo koloba bake Blaise Boula leki wera na koyemba yo zona mungongo na yebisanga po mutu ayemba danger to mona ngoti leo tozalaka na ba Ferré tozalaka na ba Serge Mabiala tozalaka na bana to yebike mungongo ezali so esali vocal ofo batu batikala nango ndenge lelo wenge ezalaka ezana deux mingongo batu banda ko zela na kata wenge c'est jibe na wera bo Blaise Boula donc neti kaka ke ayembi ka musicien bado zeleta yemba na wenge te koyemba benaka na so bayoki voix o basanti ke wenge yembi des personnes gars wera na jibe c'est tout ce tokoya mukie voix sous bande ko luka ko maintenir li sous na wenge pour comprendre que wenge yembi c'est Alain Pela bango bazaki batungo bando tia bonga ya kazala mais yo mto za danger pour nous bande ko yemba plus que wera te na kati pour kera wera na kati ya wenge 4x4 wera te kera ko senti batu tout baza satisfait mungonga wera na baker nyonso yokana bozulunga ko mitia danger lelo poto kabwani ese Blaise Boula mutu azaka na munga ne tobaka yo ko yemba premier nga na za deuxième yo ko yemba lourdeur nga na za bo mutu azana voix na emeya ko lobaka Blaise Boula leki wera na ko yemba ye ba print ni na tika na wengende ti wera tika ba print te ko tika ba print za ngo problème te mais kasi te mungongo na fa tika print it vrai mungongo tika print it vrai mungongo mais tika print Kamulangu we Oda tikanga na nzemba Sadami sene tikanga na mama ba fa prendre tikala Sadami sene junior mwana papa ye yo bato balingaka yo kasi yo yebaka te o présence na yo ezali nécessaire na milieu ba jeune pe na génération ya sika o na molema donc wera so zemba do pesa batuna sentiment donc moi sinon bo fa mais abebisi da kale so do ne bisa te Blaise Boula za pesa zo imando pia nzemo vocal nini bata bala bosafi ko kotela Blaise Boula so ba ndiko continuer boye to kobimisa tolingi te po bango bazana baza ko kabona te mais batu misusu nde bazande jaloux ya wera bazana bango bien mais siko ngai tant que commando breveté nazana vaccin wera son wezaka so zoki singa makile bimaka ko ekomi wera donc okoki koya na buzoba na komba wera te po na koya to sala ba effort na biso ba drisha mais pour le l'autre on ba drisha sénateur o mokile yebi mokili mobimba o ba benga katina ba Inde na ba Canada grâce à le roi de la forêt donc na ko linga ko tu blague te okolinga ku black te po na wera son mais nani Blaise Boula alobelo moko mandat ya wera
ya bawera bango nyonso bongo ese silaki ndenge nini bango ti lelo baosala kaka ndenge nini bango bakobenga ye po bafuta ye wera nani Blaise Bula lobi baza na droit wana te omoni yango ndeni seke wera pe na nyoka longo vena biso josara balingi pe kolongwa te omoni Blaise Bula aka na raison boyo mona te que président moi longo mais député tigali te président moi balongo li mais ministre tigali oh yo kena bat nyonso nzele mondeni ela ba sénateur musu balongo ate sénateur avia tigala wana za wana te Blaise Bula na posa wera longwa po wera mandat na ye na sokoda ici là est-ce wera kuta ki par biloko wala wera biloko wana kasa longwa yo mada wera awela poste to wera aluke loko moko boy kasa longwa zo longwa te poani Blaise Bula zo regret do yena za wana do wala ko ya longwa wera pe fa longwa azana posa wera longwa po wera za na droite David we mbobo minga yi te mais ça eza vérité alobaka ngo benda wera ko zala wana te wera fa longwa do David Wembe le roi to zala kana ye donc habite ngam sa on sala ngo susté donc Adrich a fait fatika do David Wembe tiki na ebulo na ye te mais wera mandane se sili hein ngo tika te soko poa so mandane sili kasi bazoli ba tika sala poani c'est que na sili te ah mais oui so sili le roi de la forêt à côté de la papa de Joskite et nani papa na bisinyo kalongoti so eza kaza sous na mandat au travail tel pour ceux qui papa nyo kalonga lobine tant qu'il y a respect le roi de la forêt faut kambala moko pour na baza ba grand oyoyo ba le roi de la forêt tant ba ozo idéologie ya kota gamba ba otala ba père wana parce que tant ba sangani otala ko sangana te pour l'autre zana papa nyo kalonga obona azap yaya na ye de soka lobby le roi de la forêt fatika la fixe ce que bisanga ceux qui bino bolongo bobi que wera continuer c'est que non balongo li était c'est que wera zanan wera continuer nan ah vous avez un problème bolinga bo susara mutema ya Blaise Bula bozala ka reconnaissance ngana sepena na telle mission mo papa Chéra zolo ba que non soki wera teme na zwa diplôme te wera mta changa fort pour na zwa diplôme ba bolingo ba reconnaissance wana ngoto linga papa Chéra lo ba bongo oh so na ko sa ba vidéo ezali abisoki wera te menga lo na zwa diplôme te pourtant ga katana ka liboso nga ga tira ma wera ebisi ezongela apesa ka conseil oui na ebi vidéo ngo na ebi mission ngo wawa parce que wera alinga ga batu mais batu na yeba te suka nango ba ga relaxer minduki ba relaxer ka masasi vous comprenez biso to sala ka makambo nga na ka défendre orchestre nga po naza parmi batu oyo le roi de la forêt chaka mutema na kati nga nazali nga na ka sala makambo te na sentiment na leka na ya kolobaka na ngai te na ya na ba mona nga na zolo ba te monde entier tous les fan club ya wera ya poto ya États-Unis partout babi que Adrisha azalaire moko na biso soki ezalaki l'air mususu na fandaka na Angola te naza mutoyo makambu tout oyo monaka ya maison mère fo nazala makambu tout oyo monaka wana keno na leka na batv na kendaka Kinshasa mais na chala yango ya chaque semaine mpo naza effectif kuna donc toko ya loba makambu te mususu oloba mpo bato bamono kozoloba baomona makambo oloba makambo mpo bato bamono eti balinga yo nga na yaka balinga ngai te oyo basepelaka na mosala na nga basepeli oyo baomona ndire nazo tia bango mal à l'aise bino mutu bokoyeba po bino te mbomanga na internet mutu amanga na internet c'est le roi de la forêt yango wana. Merci beaucoup à toi Plata Nzanza restaurant moko kitoko na kati ya Mars na roi 14 Plata Nzanza okutani mpenza na peshe ya monene façon de présenter biloko na ye ebite donc soko za na nzala soko za posa komela eloko malile eloko kimia bokotaka pena pa Plata Nzanza bozala décider Adrisha les sénateurs tozo continuer masolo na biso otala boye batu bazo condamner groupe Awera donc groupe Awera na lo baloka ba communicateur ya Awera batu bazo condamner bino fort batu bazo lo baké nani Blaise Bula aye ko déclarer ba droit na ye na camarade na ye et bino bata Awera bokomi na niveau ya ko finga Awera ba bengi bino ba impoli ba bengi bino ba mal éduqué botokota likambo eza ya bino te omona ngo ndenge nini na lobakelo mo bo David na ndimite nde to sana émission soko zongi na ndaku okuti ba obundisa papa na bino avoko ta fa yebiso nanu ke David yo telengi bomo te ba obundisanga tant déjà koti ata jona za pomba so okuti déjà zo mbrier père na bino obligatoire okota mbala moko da le roi biso batoto zana le roi de la forêt dato zela kutu te do soko ye kaka likambo esepeli biso te pa na ye ko zela te kutu ke le roi de la forêt sala ba lobelo kote biso ka to ya ka ata wera sali mabe bino fo boko taka
Nani? Ata wera sali mabe, bino faut côté la wera. Ata wera le mutu mbongo, faut bino côté la wera. Wera na mbongo. Wera fana ba producteur a danger afana na bato belé ba côté ba sino boka da mutu leka na tefa ole la go wera melinga la. Blaise Boula. Amela ndetini. Ye ba bengani pona muyibi. Ah, ba bengani na sokoda pona muyibi azomela mambonga batu ba mama batu bazolela. Azoli azoka azata na mawate ba famille lokola ya ba papa na biso ba lombo makiadi ba papa na biso ma dilu système. Ba papa na biso ba tabulei ba rochero donc ozo sentir azomela batutu mbongo azana mutema mawate ba bengani ye pona muyibi na ye wana problème awera yeso lo wera tikali obike paquet wala ba neko zo ba sancha ba bike wera ozo ngona ya ye katani singe katani mais likambo ya wera son na Blaise Boula bino boko tonde comme tu peux voir la raison pour faire que les solo wera et mo na Blaise Boula ba s'arranger dans le miable so que ça qui na nenga famille to ngato kota te ba solo na nenga famille mais lokwa ye na on TV aye na on nenga musique kasi biso ta musique photo kota bon la musique za rafa ba biso ke ba kota te o za ma musique te musique bon so ko des aranine ah so ko des école complexe scolaire kasi za ma musique oh la musique la musique ya ja ya retraité par rapport à dossier bana wenge soki po na buzoba to lati yango to kola tango Blaise Boula na buzoba tala o mona minute ya click wana to mona ngo pete o moni ba faible ba sangana ka batake o moni lo mo lo bagi to tele ba commentaire ba to bina ba Dolph ba sangani baza faible liboso wera mona mutu te wera dragon to soka buwa ki moto batmatika be squelette wera na dragon maman na dragon banane et pas ba faible o ba ya liboso na le roi de la forêt maman na dragon de soka buwa ki moto ba ziki et puis bango ti baloba makambo na dernièrement président bête Didier Masela tala au moins bati ba loba makambo na baba makambo na musika na banini pe mena wera yo loba ye pe na Blaise Boula funga mnoko pe mena wera bête pe na kitoko Blaise Boula na za bongo devant wera a bête kitoko muta osimba te ata mettre osimba te na bana hot baloba makambo na ba TV et puis nga sali bongo ye ba ke mikolo côté le roi de la forêt ça ko sata ba 6 mois ando kima no mona na te so yi ke mikolo côté mo bese beje ke ne olandela ka bi o mona Blaise Boula ndo za te wera bête wera sala ba je wera bête ka bango tada nani Théo abeta da nani c'est comme ces internet to bando Théo follow ba wera beta da nani wera beta da nani ba yebi na bango ti ba sana yebi bata follow ba wera beta da nani na makambo beta ka bango mabe surtout ndeto uti makambo repo awenye 4x4 abeti ba tout fort wera ba yebi ti na lo ba na la po na ko mo toucher ba place donc ti aza wana yebaka makambo nyonso wenye kosama mikolo pesanga simo omona ya ndozala ti ayeke wera so azwi ya kobete po wera aza mabe nzambe namoni lelo nkoi lowa akomi koseka bato akomokanisa ondiri akomi faible oke koseka wana eza afungoli mundu akaluka nde mutu akotisa liboko yankoye biso wera sone tolanda ayebisa bango deja nayebisaki bino bakowumela te bakopanzana toka likambo moke kaka be compréhension bakopanzana mwana keba kova na kombo na ngai kutu keba ayeli bango yo arata lupemba po aza presse shira sali shwa mabe arata eyinda ko bakopanzana bango barata da lupemba makambo esesila barata lupemba donc nde bazana donc bato batikalika bata bongo aye atie makelele bayoki wera aza ata okalkule Blaise Boula te akalkule ata mokete na wenge uta kalkule te bolobaka bola kalkule mutu abeta musique mpona petit rigene alongwe balongole na kini pa kofi orchestre voyager ke poto esa ba 6 personnes na salle ti orchestre epanza na poto ye mo so azonga eloko moko te asalaka musique mpona petit rigene tala totika tokoya kotombola makambo mosusu oyo ezalaka ti tokotombola makambo mosusu ezalaka ti donc biso mutu azanga awera respect biso tozangaki wesa donc wana pene eza ndenge na biso wapa bato bakoteza makambo ndenge na bango ya bango mibale kaka etali biso te bon etali biso donc wera nde aza boka aza na makambo na eza privé te donc bango sa couple na bango privé te ebeba sokaka ebebi eyebi suka nde kuna soki oye nango na mondo bato balingaka bato bamona biso mpe toyaka kasi makambo etali bino nde
Kasi to côté on peut ça wera. Oh. Donc wera lié mutu mbo, bino boyo défendre wera. Ça y a ina Didier Masela tonga toya. To ça y a ina Adolphe tonga toya. Tant que ça wera biso to yeti. Oh papa. Baye baka, ti alo baka na baye baka. To beta stade de martyr wana. Tangu bas so na ba makambo yo Amadou Diaby bimisa ba image wana. Bimisa ba image ba ba comprendre qui est wera. Bimisa ba image. Même so David nani babenga ngoni cheval ezokota na wenye mobimba stade mobimba nzamba yo kanga likolo ba mama wera ye oh wera ye bien matin parler babelaka Blaise Boula te nana ebi te soki na kata stade mobimba ta bashi ne moko ezalaki te mutu na mona ekutu bashi moko me ndambo koto ekatana ezaki Adolphe mutu na mona ka bashi ndambo ekatana mo mpanzi ezaka Adolphe Blaise Boula nani ata bashi moko na stade ezalaki Bata ba kota oh wera na stade ba grand chanteur comme to yemba bache nzembo akaskito tout le monde a yembi tant que comme kaka ata ba fin wera yemba fokala na te jour Amadou Diaby ba kobimisa album ba ni ba image wana bo comprendre qui est wera papa chéri mo aganga tant que sisi vocal na li papa ta maliki ni mo mapona ta sera de la forêt tant que le roi des forêts ata ba fin stade mobimbe tellement wera yemba sous vocal wana te mais Blaise Boula pe na ba vocal na ye stade mo metele ba yo ka écoute te vocal ne kutu ndo kana te micro kutu elobate micro zo boya ye na bisa donc chimbo ki na sa podium na bisa le micro boya journal na façon mo zo idée mettons le roi des vents ba grand chanteur bino boleki wera mais wera vocal ne beta stade mobimba Amadou Diaby na yebité problème ni to sala nini senga que image na ti les obimate ba tu vas comprendre les réalités va comprendre les vérités qui na wenge ezaka na muto bande ko kumbela wenge David tala be monsieur silité to koya to ko solo la to ko faire comprendre ba tu vas comprendre munene na wera wana ba mona ka wera ba tu vas comprendre na stade de martyrs ba mama wera ye oh wera ye stade mobile mais la wera ye mais wenge 4x4 muto e ba yemba ka wenge Maman wenge ye. Tiens, ici matin. Comment t'es que ma bé? Bah m'a rappelé Blaise Boula. Écoute, tu l'invites ça à mon là. T'es bébé la succès le roi de la forêt. T'es nabi que vena yo pena maman souvola va bien. Mira la va bien. Elle est là bango. Vocalement comme ba yemba na bango ana to yeminze ma casquito. Et puis ba fungola nini? Ba fungola concert na nzembo nani le roi de la forêt à casquito. Lelo toye komona wenge 4x4 ba komi kobina basala ba Corée makambo ezalaka te toye baka bonkabu ka libumu mais lelo le roi de la forêt ya wenge sali spectacle sali ke bazobina pe brou bakati musique idéologie le roi de la forêt on t'a compté contribution le roi de la forêt vous comprenez yo mona kiteke la kisa git tant toye comme ce mutu fa beta nzemu papa chéra ya ina babali na bazobina bina bobo babaluki ta sotant le roi de la forêt kotaki ta la spectacle ani sala makiwana ke ba wana la sega ki wera wala bele la sega ki wera spectaclesko la kisi pena ke loko bat bazela na stade yango wana na bisauti et loko bat bazela na stade bat bazolela surtout ton babenda wera la mana singa pa bana na bakobati wana batu baleli tokolo baraming te bato na oseka batebele bazolo babino jubo comprendre wera na botanga akombone na loyenge wera no bino boloba komono ni gozo tanga komba tata mwasi na bino teka bimpuka tata wera vous comprendrez un jour azana e bien na makamunyon sonne bat bazoloba mais mabendeza wera na mbongo eza problème te mutu so lingi mbongo to bonga to mote mo ba bonga te ba lingi mbongo te wera lingi mbongo yanga bonga wera na mbongo yanga koma lelo stable lelo koma lelo makambo danger kwa linga kala so bino bolinga na bino la to mote bo te pate pa lo ba mbisi adisa sénateur te feza ngonga dozo cité na biso déjà le bani okoloba na batu nyonso oyo batale yo wa batutu batali biso na esa bino po s'abonner ka massivement ye wana idéologie TV David Ewembe masola balabala donc poto tambola kana bino longo so bembo yo kanga trop na ngola awa donc nazaka na batu mbale so moninga pa David Ewembe te ba pa Carlos Cabalo donc sika na tambola ka de donc bolinga ka trop bo s'abonnera awa po bo zoka ba information rapide avant la lancer bino commando breveté TV bientôt zoya donc vous s'abonner trop pour awande ba yambaranga awande bokoyoka ba information bien awande ba attaque ezalaka de ce mutamati
c'est muta meki comme la maman en lobo boye ba commando brevetard aux ça pas David Wimbe na zalaka ba mbote na batutu ba lingaka ngai donc babi na minute oyo Steve Kulumbimbi papa non na mon organisation a boité muta sala agence à voyage ba yambi muta komi ba pesi hamburger ba pesi soupe mais au sala makambo nini on a Steve Kulumbimbi batu bazozwa visa na 3 jours eza nini solution nini eloko ni osala wana Steve Kulumbimbi mais ngana ko préférer soutenir Masola Balabala Steve Kulumbimbi Masola Balabala ngoyo azotambola na adisha les sénateurs yo acha tous les visas la poche donc ça passe Espagne Portugal France Union azana ngo Steve Kulumbimbi na bengele mystère aza mystique aza mwa mabe yo peno za mwana mabe na makamba visa Steve Kulumbimbi oza mwana mabe makasi mwana mabe na se piano souté sans oublier DDC Aigle ya Naomi Poutou DDC Aigle ya Naomi Poutou wawa za dana mboka zana na nenga mikili aketika bana bagende kofuta bakeka kofuta ka miswa batala tala bazonga na bango quoi donc DDC Aigle merci beaucoup ya Naomi Poutou na dit que bientôt tokozala ensemble donc mutaleki ba gérera ba banki tout aso na la DDC Aigle ya Naomi Poutou bazala aleki bango nyonso aleki bango tumtakoana la razatu bazara bongo na AG Sora des opérations ABC Mandela Ngwaila na kati ya Paris bambote na ya batutu balingaka biso FCC Mobimba tobo sanité bambote na bino donc a commencé par Ben Willy le Gabonais notre aîné Paulo dos Santos guerrier Bodi Matadi Union européenne ba motambola na chèque à présidence na poche nani Paulo dos Santos de soit peso chèque à Pembo komi Montano Solingo ke zo na banque donc wana bazana on va bomni balena Jean Lorenzo Paulo dos Santos guerrier Bodri Matadi solo là vraiment ba mbote ya batutu et puis na moni bongo ye na obenga ye mwana liboso mama tikela biso Koko Maleka prêtre atembela sima palin mwana liboso mama tikela biso Koko Maleka prêtre ya batika ofanda ozabe mwana liboso mama tikela biso Koko Maleka prêtre mao monzo lumière congolaise bambote place aux alliés donc force congolaise etikala na maboko na yo et puis ya Willy Pessel 9 à Mundele obete koti babi venangai kijo pambani na kati ya Paris pendant que ça Marlin Lopez des grands matériels aza déjà na kati ya mboka on so na posa kabelo bien on so na posa bilamba kitoko on so na posa bilamba abenga na MLC Marlin Lopez cosmétique bakoyamba yo donc ozima kamna oto Diele Machara Nzambe babi déclaration la ramon Diele Machara Nzambe ouais asikana ekaka ya asikana Diele Machara Nzambe déclara moko donc qui est propre pona ressources na moni docteur Marcelo Sadi le savant noir baba ina makamba sika mikolo yo pena soko meki docteur Marcelo Saloma ya lobo docteur Marcelo Sadi sans oublier pas tout son angol na moni to suki na biso a joya bokundu babi petite sœur propre soutenir revient na baba za na taille moko il y a 18 personnes dans les 18 filles parce que ici bango taille moko epesi joya bokundu ya za la rabon na junior olenga wana maître mabisu ko meka pour te mbange ko mu panzi quoi ciao on est là député international fiscal la député Kota Masola Balabala eko sala bien yebisa pile le top d'âge Masola Balabala yango yo bozala kazala penda na Masola Balabala eko sala bien batuto balinga David Wimbe bo s'abonner bokota penda makama bien benda zalaka Rodrigo Mayemba Rodrigo Mayemba RM tozo benga na te problème nini Rodrigo Mayemba RM motayebi musisa poto Rodrigo Mayemba RM yebisa chef Mambi bakota Masola Balabala bokota pena Masola Balabala et ko sala bien donc on est ensemble avec vous ciao.